Nzambe. Bolimsa, nazwaki appel na oya, to tapote kasi, to tapote to solo la, to tapote to solo la nan moke, to tapote. Nazwaki nan mo appel mo boy, to tapote la famille, to tapote, to tapote. Ose nan, to amona. Mama ye, ah mama, ye. Maman est de retour dans la live, de retour de live, hein? De retour de live. Nicolo dans toza, tozania, to kota, to tapoter, to partager, to kota, to kota. To kota la famille, to kota, to lobela. Analyse ngwana isa awa. La famille bokota, 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 bokota. Nasi bozo mona papa wana to tient en miniature.
toza na dossier na ye. Après to koti na dossier ya papa nimso aja mon voto aye lisusu afutumuki aye lisusu pona mopao marai ba yesusu pona mopao bandeko tozo comprendre bazo lukila Koffi Olomide nini balingele nini to tapoter la famille to tapoter bobandi ba signalema kindoki oyo ya bino oyo bokoka pete bobandi ka tout de suite là bobandi yango bino basala bino ndeni bobandaka kaka so bomoni ka na bandi boye bozalaka bongo kuna na moi na tiekaka miziki ya pamba nalobaki na oya na poko apoto sola matière na moi na yeka mpona miziki kaka kopesa communiqué ke nakoya na pokwa bobandi ka siko napesi bino mbote na moni mama Jonas papa Jonas na biso motema mama Chati na pesi mbote soki pe yo moko kaka wana na pesi bino mbote ma clonifère na moni yo mère talaka yo na pesi bino mbote la famille tokota makambo eza awa na moni bandeko ebele to tapoter pe to partager pe vidéo ça bien to partager vidéo ekosala biso malamu ebele tokota tolobela tosolola to partager tapoter bandeko na ngai merci mingi na ndeko azo tapoter to tapoter po tokena bien okeli makambo katoka mbali donc na banaka live makambo mambo kwa makonda kwe mambo to tapoter la famille to tapoter kota tapoter kota tapoter tinla bandeko boya mama Sylvia zawana mama Thierry to lobela 3 sujets toza nango awa tozo lobela 3 sujets 2 to lobela 2 sujets sujet na biso ya liboso bandeko to partager to tapoter live to tapoter penza po bazo déranger nga trop et là on est na lobana na vana bana live nga nazo comprendre bino te soki na kotika na sala mwana nazalaki kosala te na vandaki na osala na nga te makambo yango ya momo ba respect banini ezate mais to yaka soki makambo c'est trop to yaka po boto to moni saka ba faille na biso c'est ko to zaka ka wana tozana ba donc tozana ba star na biso oyo esengake makambo yaka totelema tozalaka wana tolobela donc otia ko dérangeaka biso po nga na dérangeaka bino te bosalaka ba live na bino bosalaka ba makambo na bino nga na yaka te ko déranger bino yango mama elobelo mama si mutu na mutata sali na ye azolela muna mutala sali na yo tala candidat badi tala candidat musuni soki omonela moke discuter koto yo ozwili yango boyelaka biso te kaka ko dérangeaka biso kaka bala neti bozo sinale nini ya malonga na kama ntango nakende osaka ba live ya zunguluke wana kutu nazwaka te basinalima te omona mpe naza na 200 personnes 100 personnes nazwaka mpenza basinalima te mais na kama ba live ya star na nga onga na yelaka ke ntango ifoni naya koloma maloba na nga naza nango mpo ne ndako oyo eza ne ndako na biso ata toke tozongaka mpo oyo eza inzo ba place ba star na so yeke oui mama Sylvie na biso place de ba star na nga aza na concert na Paris na bongo mana kende wande mais na kama ndebo ya kosinala biso ba vidéo na yebaka te pourquoi là on est ça la bino passe nini oyo esala bino passe ouais mama Sylvie naza na nyongo na bino to nini atakutu bolingaka mutu ango te atakutu boyina ngai
boya ko déranger ba live nanga pourquoi que nonation nga ndenge ni nonga na sala ki nziangi la baton o nga na sala ka awa o bino déranger ba bomo na passe oh botika rabe bato ba sala makabala ba bolinka ba signalement ba signalement nga nini bokene zula ngo fufu ah tika na papa na ngai Jonas moi été bato ba liko déranger bato ils ont malamu te to tapoter to partager tapoter live naye na deux sujets sujet ça liboso yango ya papa na biso wana na bande ko bele batimila ki ngai soki aza prophète soki pe aza pasteur soki pe aza na ntwanga na c'est la toute première fois na mona ye bande ko bele botindeli ngango ba video na ye botindi ba video na ye botindeli ngango ebele botia ko signaler vidéo to solo la na bana ko sala ba live té ça fait longtemps même kuna ça ba 3 semaines na bana ko sala ba live té nazana kinziangala ya batu té batu ebele té okuna sala ka batu ebele nazwa ba signalement boité nazo comprendre té awa mbatu nini ba zingela nga kufongo awa ba kangela nga fongo po ba signala ba live nanga na yaka pesu ndenge na zalaka na ngate na yela ka susu bongo te na koma ko yana nga ya deux fois na ye ya deux fois pe na ye te surtout ndenge to bandi ko to classe boy do baba no mona nga par hasard tam suka na ba weekend ou bien na selega live am kebo na ye mais bozaka wana po bo signalaka bandoki choko sala rango za nchor ape okoka no te kuna bopesa nga soki avertissement kuna bopesa nga avertissement kuna neti boye ekomi soki banini bozaka bato moko soki ndeni ya solo liwa eza suka makambo te laisse kwa ezali to tapoter voilà to tapoter partager tapoter vraiment live na ye na live na nga ya papa oyo soki aza révérend soki aza prophète soki pe aza pasteur toyebi te tokosolola makambo nini oyo amoneli Koffi Olomide soki tolongwe na sujet na ye tokoti na sujet ya marai babengaka marai papa wana marai soki tolongwe wana tokei na papa movoto acha movoto wana tata wana mokolo wana tata wana aye lisusu auto yanga siko na bapoko auto ba sala émission ba lexi émission kuna na bika ba kofil ba kofete ba rapidement o bazala rapide boye ba shiba zwango ba se batalia yango siko to yepo to lobela awa yango to lito tapoter to partager trop c'est trop na yebite bolukela mo pa wango bolingela ka ye nini bolukelaka ye nini bolingaka nini na vie na ye epuis nazoyeba te ata kutu liwango soki bozolukela bino baya banzambe bino bosala liwa eza moto asinaka mokili na ye oyo awe ye moko moto asina mokili na ye balobi oyo nde toza na kati ya mokili oyo eza nde nzambe moto ayebi ndeni toza na mokili oyo ntango mpe tokolongwa awa eza nzambe moko ayebi sikoyo nayebaka te bino presango o bozo lukelaka bato bakufaka na mbango pona bino botikelaka na bisengo nga na kamwa oyebeloko moko nasepelaka na kamwaka mpenza bato mosusu basalaka banini na liwa ondire oto bango bakokufa te ondire bino bakokufa te abolukelaka Koffi yango liwa bino baotikala seko na seko nazotuna bino siko bino abolukela mopao Koffi Olomide liwa do beno kalufwaku donc beno kalufwaku Koffi kaka sufwa ya limosi ye moka muta otikala mais comment eza ndenge wana bolukelaka mutu liwa boye to tapote nano nayebaka te mboka na biso eza kopela moto kuna insécurité koti makasi maye kotonda salite makambo ebele désordre na mboka na biso ya Congo
Makamo mabe ba président ba ozala ka to ba ozala te wana ba professeur bimate. Makambo zo sala na mboka na biso Congo. Kuna na kati ya mboka ndeni mboka zo tamolola. Mais moi j'aurai professeur Kofi Olomide oza na grande compagnie, azo lesa batu, bazo tangisa bana ba classe na bango, aza na compagnie ozo ko sunga batu. Bozo zwile ka révélation kaka ke akufa. Akufi. Biso to kokufa na biso. Ngana kokufa, Kofi akokufa. Yo moko pe muto lobi loba oyo kokufa. Tamu supposa na bana na yo. Oyebi peut-être mko ba kokufa. Tamu supposa na mama na yo. Tamu supposa pe na bakoko na yo. Bazo signaler kaka. En tout cas, non. Trop c'est trop. Nazo ebate pourquoi? Et ça, parce que ba face te. Bazo signaler kaka. Malgré na bandi live te nazo déjà des avertissements dans deuxième déclaration. Voilà la famille nazo tche la bino. Le moboyo kana makutu. Tant que vous battez maman Sylvie nazo loba nini to yoraki. Nga makamo c'est leki ça fait déjà ceux qui combien de jours 4 jours 5 jours. Bana batinlenga papa o makambo lobi. Batu batinlenga tele bele. Na kasi bino pe bomona kiango. Batinelinga ba message o ya ko sakana te. Batu batindi. Na ebite ba live bolobi nini. Ya mpe to yena ngo awa to ko solola ngo. Zena muta beti ma po. Voilà la famille boskizenga hein. Jacques nani mutako beta porte. Voilà bandeko bozomo na papa na biso wana na ebite bandeko o bayebi so baza awa. So bato bayebi awa na ebite mena on tira bino voice. Boko yoka yebi no moko nini alobi pona Kofi Olomide. Maloba nini o abimisi wana. Nazo yoka bino sikoyo. Tozo tiambo. Dozela. Dozela, to tapoter. Tozo sinali. Boyo ka ye hein. Tuna na chela bino baf. Pona ebike bandeko msuba yebi. Baza bato dakumuna nani. Restez-moi.
pendant que je suis en train de faire cette vidéo, nous sommes mercredi le 4 février 2026. Retenez très bien la date. Autre chose que le Seigneur m'a parlé, c'est à propos de cette méga star congolaise nommée Koffi Olomide. Dieu m'a parlé de Koffi Olomide. Concernant Koffi Olomide, le Saint-Esprit m'a amené dans une vision dans sa maison. La manière dont je voyais dans cette vision-là, j'étais comme dans sa cuisine, mais j'étais à l'intérieur. Mais il y avait une porte qui était ouverte juste devant moi, et lui était à l'extérieur. C'est comme ça que je voyais dans cette vision. Il était à l'extérieur. Mais je voyais Koffi avec des crânes rasés. Alors, pendant que j'étais en train de regarder dans cette vision, directement, il y a eu comme un changement. Je le voyais debout et directement, je l'ai vu dans un cercueil, en même temps, instantanément, dans un cercueil. Donc, na lobby papa nangai, ndeko oazo komawana, mbote nao, papa Jonas. Tata oya révélation oya zwaka ngo kala, yango sko batu babimisi vosi oto asi akufa déjà. Boti kanan boy. Bolo banano, asi akufa, asi auto kufa. Tata oya zwi révélation popo na mopao. Akufi? Bron. Bonsoir. Maman Chivas. Zalaga wana tata mwa akufi to papa mwa zali. Oh, yezu na mopao Koffi Olomide azo kufa. Non, je comprends de te. Tala makamazolo baketi ne sait pas que Koffi mourra un jour. Bon, c'est Koffi mourra, ye mutazu problème. Nga na problème, nga biso to kufa. Ata yo ndengo za na mourra, Koffi mourra un jour. Même toi, tu vas mourir un jour. Même ngai. Si ko tango ya zui révélation, Koffi akokufa. Yango na zo tuna papa ngo azali to azate. Utala makam. Bon kaka Koffi. Oh. Bon kaka Koffi na wa okufa te. Biso no tozana kata mokilo to kokufa. Me bango ne bayela ka likamu soka bayela ka pa Koffi. To tapote vima po nazo comprendre te ndenge bazo signaler nga ba video soki na bandika makamba Koffi na yebite. Moura. To kokufa mama glorifier. Aigle Minique na ebisio. Oh, toko kufa na biso mdaotika la zate. Toyoka. Pendant que je suis en train de faire cette vidéo, nous sommes mercredi le 4 février 2026. Retenez très bien la date. Autre chose que le Seigneur m'a parlé, c'est à propos de cette méga star congolaise nommé Koffi Olomide. Dieu m'a parlé de Koffi Olomide. Concernant Koffi Olomide, le Saint-Esprit m'a amené dans une vision dans sa maison. La manière dont je voyais dans cette vision-là, j'étais comme dans sa cuisine, mais j'étais à l'intérieur. Mais il y avait une porte qui était ouverte juste devant moi, et lui était à l'extérieur. C'est comme ça que je vois dans cette vision. Il était à l'extérieur. Mais je voyais Koffi avec des crânes rasés. Alors, pendant que j'étais en train de regarder dans cette vision, directement, il y a eu comme un changement. Je le voyais debout et directement, je l'ai vu dans un cercueil, en même temps, instantanément, dans un cercueil. Et le Saint-Esprit m'a dit ceci, la mort est sur lui. Cet homme, la mort est déjà décrétée sur lui. Je suis en train de parler de Koffi Olomide, la star congolaise. Nous devons beaucoup prier pour cet homme. Parce que de la manière dont il est pour l'instant, s'il mourait à cet état, il sera condamné à la mort éternelle. Nous devons prier pour son âme. La seule ici pour lui, c'est seulement de se repentir pour que son âme puisse être sauvée. Mais ce qui est sûr, la mort est sur lui. Qu'il puisse se repentir. Le Seigneur l'appelle à la repentance parce que la mort est déjà là sur lui. La mort est déjà décrétée sur sa vie. Alors que le Seigneur puisse avoir pitié de son âme. Parce que la Bible dit que la volonté de Dieu est que tout le monde puisse être sauvé, qu'aucun ne périsse. C'est ça la volonté de Dieu. Qu'il se repente et qu'il revienne à son Seigneur, qu'il revienne à son premier amour, pour que son âme puisse être sauvé. Mais j'ai vu Koffi Olomide dans un cercueil, mort. Il était sans vie.
prions pour lui. Vous avez parlé de Fali Ipupa, l'autre star congolaise. C'est la même chose avec Kofi Olomide. Il y a la mort sur eux. Intercédons la même chose pour Kofi. Nous devons aussi prier pour Fali Ipupa, pour sa repentance, afin que son âme puisse être sauvé. Que le nom de Jésus soit béni à jamais. Pendant que je suis en train de faire cette vidéo... Donc, la famille Azula qui n'a fallu les sous. Bose la siko. Tozo kene malé malé. Tout tapoter, pour partager, pour les signaler ma casse. C'est la même. Bose là. L'idée de... L'idée est en danger. Apparemment, le Quadra Koraman va bientôt mourir. Sa vie est en danger, surtout s'il ne se répand pas. En tout cas, je demande au Kofifi, le fan de Kofi Olomide, de prier et de demander à Kofi Olomide de se repentir parce qu'il va bientôt mourir. Ça ne vient pas de moi, ça vient d'un serviteur. Écoutez. Dieu m'a parlé de Kofi Olomide. Kofi Olomide est en danger. Apparemment, le Quadra Koraman va bientôt mourir. Sa vie est en danger, surtout s'il ne se répand pas. En tout cas, je demande au Kofifi, le fan de Kofi Olomide, de prier et de demander à Kofi Olomide de se repentir parce qu'il va bientôt mourir. Ça ne vient pas de moi, ça vient d'un serviteur. Écoutez. Dieu m'a parlé de Kofi. Voilà, bandeko, tout le monde est journaliste. Oyo, aye koloba bandeko, nanga tozo comprendre te. Oyo makamuni to mona. Papa na biso ingénieur to plus na maloba loko za mona mobali concernant vidéo oyo. Olobini papa na biso ingénieur. Fongola na miko na pesi mbote. Ba bonsoir place yo zali. To tapoter ma vidéo pour live exact signaler ko taranate. Donc ba ligu de tenazo e baté pourquoi. Loba na o papa dangai. Bonsoir maman Sylvie, bonsoir maman Chiawas. Bonsoir à tout le monde au Bazana Katia Kolanda Biso au Nassé à tapotage parce que je vois il y a plein de monde au Bazana Katia Kolanda. Je suis ravi il y a Kolanda vidéo parce que j'avais aussi suivi ça depuis Moi j'en ai aussi. Pourquoi pas, quand vous réussissez pour recevoir un message, mais pourquoi pas chercher soit le bureau bien bateau bazar concerné et vous prenez ça directement ou vous mettez ça sur l'internet. Donc, et ça déjà mafieux. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient d'aider, c'est quelque chose un peu monté comme ça. On a vécu beaucoup de choses. Oyo mususu tokolo ba mususu tokolo bate. Il y a Kofi, il y a même Babiso yo. Okomona musali ya Nzambe pena publié mbulukelanga mwana wana kolekisa 25 ans maintenant siko toza plus que 25 ans mais tokufa te. Donc il faut se méfier dans ce genre de choses. S'il avait du courage, c'est un serviteur de Dieu, il pouvait prier à Dieu de lui donner soit le numéro de Kofi Olomide ou soit le numéro d'un proche de Kofi Olomide pour lui promulguer le message. Kofi c'est un boss, il a de l'argent. S'il voit que la vie de Kofi Olomide est en danger, ce qui a béni soit biso, ce qui a béni Kofi, on peut toko foutre la ye nani biso tout au banga kaza, mais to foutre li aye atali si biso message en ezande nini. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, quand il met ça que bato mais la information et après tout ça l'andénine solution maintenant ezande parce que vous avez donné la prophétie, mais vous n'avez pas donné la modalité comment quelqu'un peut faire pour la nani. Vous voyez un peu ça? Donc c'est quelque chose de louche, c'est quelque chose un peu monté en toute pièce. Kofi Azamwa Nzambe, Kofi Asambe laka, nde mona kawana Kofi Asambe laka, Aibi Nzambe. Alors à Kobo Yate, mais quelque chose comme ça, c'est pas du tout responsable ou bien normal. Alors moi je n'ai pas besoin que on a dans sa télé, place wana. Moi, je travaille ici au Congo avec pas mal de grandes pasteurs ici. Je peux citer même leur nom. Le là Claude Kabunduale, ça va tout ebele. Bishop Charles Mutondo, papa na biso Mutombo nani tout ça. Je travaille avec pas mal beaucoup de gens. Il y a pasteur à Likolo Andero, il y a Kofi Olomide na makambo ya sonorisation. J'aide aussi leur église. Mais pourquoi bangona une vision te ya chef nango na travaka na kaka ye kunanda monyang. Donc ici au Congo il n'y a pas de prophète ou de pasteur qui peut voir ou promulguer la vie de Kofi Olomide. Donc eza eloko akolanda te ezaka moi débat moko ya distraction. Moi je vais pas entrer là-bas maman Sylvie, voilà. Na tindelo
siko sur ton numéro natindi lo quelques vidéos et quelques photos ya clip na biso tosala ya mama si pour ne pas s'atteler na babiloko okolongola kutu ntango natindela yo otieli biso mama si la deuxième première dame de la République abimi kutu kitoko makasi bato olela ye mabe. Je t'envoie ça tout de suite, même si c'est en police tu peux quand même poster et kosala biso mwa bien olongoleli biso prophète na biso ya mutuka oyo nasalaki yango atinda kaka mpona moi mobemela babeta miziki tindela biso kaka mpo tolobaki tokoloba tinda biso tokowumela awa te mpo tozosala makambo ya marai mpe tokolobela na bite na si soki oyoki suite ya marai asha movoto susu abimi kuna mpona kotake kofi marai c'est bon ma Sylvie nazotindela oyo puis je vous reviens mama shwirwas na sepeli mingi komona yo kotia biso maboko na live biso ya mama Sylvie la mode vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa ingénieur. Merci beaucoup, Tina, ma photo. Maman Chavoise. Maman Chavoise. Maman Chavoise. Bonsoir, Nao. Maman Bino Kuna s'occupe bonjour. S'occupe Nini. Oui, déjà. Tout tapoter live et ça signaler ma casse. Voilà, c'est comme ça. Olobi Nini pona. Maloba oyo toyoki mpona papa na biso oyo alobi vraiment eza pasi ndeka papa na biso ingénieur auto loba bamakambo so esengaka peut-être okope komona moto ye moko me ya ekoloba ngo en public amoni soki vision soki mpe nini amoni ndenge aye nango bongo nayebi te yo olobi nini na concernant makambo wana. Mais bon message na ye eza nango toyebi te aye nango na sens nini aye nango koluka ayebana oui c'est ça le problème yango na koanalyse yango toyebi te aye na nini na intention nini ya kosauve ame ya Kofi to aye na sens ke bato batya ye ka ke ye alobaka apesaka baprophétie to batindi ye ou bien c'est un sorcier parce que bato misusu mpe bamonaka na bango makambo na bango me ya lokuta bacharlatan mpe bazala donc akomona mpe likambo boye mpe me ya lokuta omoni baesprit na ye ezokosakosa ye azoloba baprophétie moko boye oyo ekokokisama te tomona bango ata biso moko na bavi na biso mpe esi ekoma ebele moto aye mpe na prophétie boye aye biso ekokisama mpe te ezalaka mpe te alors na ka na ye je ne sais pas en tout cas nalandaki mpe video na ye te mpo nalingai mpe olanda yango te nayeba ye ka ekozalaka ma eloko moko boye amoneli Kofi liwa boye na boye nalandaki na ngai te parce que je savais qu'il allait dire des choses là oyo ekosepesa nga te alors soki ye ayebi kaza mosala nzambe solo il ne pouvait pas passer dans les réseaux sociaux. Il devrait aller soki afandaka na Kinshasa ayebi place Kofi afanda moto nyonso afandaka na Kinshasa ayebi adresse à Kofi et pas Kofi batambaka te so okieka wana oza déjà na entrée à Montfleury wana kaka ata moto kaka chuku liboso ya parcelle ya Kofi ye ngai mosala nzambe Kofi alingaka bwaki libanda te alingaka boya te balinga bayamba ye mpe alobi mpe makambo mpe esili wana nde soki eza ya solo mpe ye moko mpe akosambela mpo prophétie okopesa motu me yo moko mpe fotala yango révélation mpe ozwa ye asambela mpe mpona ye nano nde fala asambela ye nde moto azwi révélation efala asambela akende kosambela Kofi na ndako apesi ye prophétie asambeleli ye okwea yango na réseaux sociaux te liwa yango ya bato nyonso bakufaka kuna banani basovaka bango tous les jours na monde bato bakufaka soki Kofi akokufa liwa na ye moko na date nzambe ye apesela ye po tokokotela ye te ata soki tolobeli ye awa ekochange eloko moko te s'il va mourir il mourra mais soki ye alingaki aloba eloko moko il fallait akende kolanda ye na ndako na ye. Priez pour lui, nous prions pour lui tous les jours. Ce n'est pas à lui de nous dire quoi faire. Pour déjà tout ça,
ya sala oyo ye akoki kosala osambeli mpona moto okozwaka réponse te Et puis bato atika mosusu bazalaka distraction. bongo omona mama na nga Chivice omoni bato mosusu bazalaka aza na posa azwa makambo na posa eza lokola mama moko boye tomonaka prophétese oyo ayelaka moke moke kofi mpo bango barêve bango eya po bike kofi bafani ya kofi bakosepela te bakotake suinga bato nyonso bakotyangaka mpo bato bakomi koluka babese meme bapaster meme basala nzambe eza na basala nzambe mosusu mpe alobi alikambo alobi yango mona ye moko aprie après mona ye moko amoni mpe moto le concernant ozomona le concerné mais ye sikoyo ozomona ke mbala moko aye kopiblie yango soki oke na video na aza moto moko asalaka bavideo na page na ye soki moke sikoyo na page na ye otali sikoyo page oyo alobeli Koffi Olomide yango nde etalami mingi parmi bavideo na atiaka ozomona oui ebongo après yango alobi nini alobi susu il parlait alobi susu taki ngani alobeli biso taki ngani kaka na video yango ye mpe asali nini alobi te ye susu akokufa ye mpe susu oko ifa asala bapriere fali lisusu akokufa donc bango mibale basala bapriere bayoki deja bango moko ntango ye alobi basi bayoki deja ils ont déjà écouté le message donc biso tosambelaka mpona bango deja mais bon toloba nini mama Sylvie nga nayebi te po bamessage oyo eza ya liboso te makambo oyo omoni bato si baboya bamakambo yango atanga nde na vai nanga boye ozwili nga o te mama Sylvie nazwi lo ndoto moko boye okokufa kosala boye nasepelaka nanga te mais oui pourquoi bozwilanga bandoto te mama Sylvie tolali mpenza ke otelema banotambola mais dans 3 jours otelema bango bazwilaka bato kaka bandoto kaka ekufa ozomona te elobi nango ingénieur makambo mosusu mpe eza politique oui yango nalobi omoni message nyonso soki eza ya nzambe soki eza ya nzambe ekoyebana soki eza mpe ya lokuta ekoyebana message nyonso nzambe apesaka ezalaka na solution nango ekoyebana toza kaka awa no batikela biso Koffi Olomide opawo aza na ta na ye nzambe azosunga nde akokola lokola papa Charles akolaka bango baza na kikola na bango famille na bango même mama na bango mpe mama ne akolaka mpe mandama ye akolaka mpenza mingi te mais bapusanaka oui bakenda baya na ba90 bazamona ke ba90 bakenda ba90 pourquoi kaka ya Koffi bandeko nanga ata bino moko makambo eza ebelebele kozwa barévélation mama Sylvie ebongo Koffi eza message ya liboso azwi oyo ekolengisa ye non peut-être eza na misusu kutu peut-être bakomelaka ye ata na banimero masqué oyo azwaka na privé biso toyebi te eza message oyo moko te oyo ebimi na télévision oyo nde ekolengisa Koffi te oyo kutu azwaka na privé eleki oyo papa oyo asali donc eza eloko moko ye moko ayebi ndenge asaleli yango soki mpe eza ya solo tokomona ngo kaka ekokusama soki mpe aza charlatan ekoyebana kaka ye moko peut-être nde ekomema ye moko charlatan moto makiona elobi nango papa na ngai baza bato ya dakumunda badakumunda banani yango oyebi bato badakumunda oyebi bango dakumuda nayebi ye baza banani baza banani dakumuda wa banda koloba makambo ya Koffi ke Koffi aza boye Koffi aza soki ndenge nini wana bato ya dakumuda bato bazalaka na dakumuda na bapriere wana soki na église na bango wana ebongo sikatenda bobosani sikatenda bwakelaka Koffi na mission bakoemilie ye baemiliaki ye wapi abeti concert ING arene etondi evu etondi bomoni sikoyo ke bapaster bakambo mosusu basalaka bamimonaka yo oza nzambe te moto ata asali yo mabe eza teke mabe kaka nde ekomela ye non moto akodeside na mabe to bolama moto ezalaka nde nzambe soki nzambe adeside alobi mabe ekomela Koffi ekomela ye mais soki nana alobi te
des fois komonela mutu liwa ezala bomoi. Donc biloko nyonso ezala na bavole nango mama. Oui. Bakopeso Oui. bomoi. Oui. Bango siko babatia su bomoi te. Bakoma kotia te, il faut repentir, il faut bana kosambela parfois. Hein? Nous avons appris ce temps de la bana mike temps tozokola. So ba lotolo ndota liwa. Eza vidongo ko umela seko. Oui, oko umela. Ezala bongo. Ndene ya mopao. Basala bongo. Eza malamu te mopao aza moto étoile. Nzambe asalaka na ye mingi. Même bacamarade ebele balingaki batia motu na ye na se banda kala me bakoka te. Donc mopao aza na eloko ya nzambe ndenge azalaka wana. Ti ndenge ayembaka ti ndenge asalaka makambo eza nzambe. Mpo na baartiste ebele te oyo bakomi na age oyo Kofi aza nango na succès na koyemba ti na lelo azoyemba. Eza kaka ngolu. Donc eza biloko nyonso eza ni nzambe moto abongo. Oui, eza ngolu. Eza ngolu kaka. Azali yango moko babengaki ba légende malgré lelo na mboka na biso ekoma lelo lobi kuna mona batie na mutala kaka kofinga ba valeur etikali nango sute na manquement tozomona même ba mort pa mona mboka na biso ya Congo ba mort de bembe omona ekomi nango mona babwaki boye omona bembe vandaki nango bande vandaki na nzela babomaki mutu bana vandaki na nzela wana ti soki nini mona pe mutu alali 2 jours na balabala me na kalakala ezalaki bongo te ba mort bazaki na respect makasi place ebembe nanu ezali mona bakende zipango nanu elamba babombi nanu nzota mowoi wana ubie batie bachasse me lelo mboka tala ndenge bazokosala tala ndenge bazoko donc tozoyeba te mboka na biso nzambe asunga motema wana boboto oyo ezalaka na kalakala wana mama na nga mpenza azoyebisanga mama Sylvie mama mingi mama na mboka oyo nde tozokende te Congo mama na nga mpe moto ayebisinga alobi cette fois-ci makambo mabe ekomi mingi makambo mabe oyo tokoli te tokomi na ange oyo nakomi makambo mabe oyo tomona yango te siko insécurité ekoti makambo mabe eza donc ezwi okolela yo na nani peut-être famille noka moto oyoka mwa mawa moke me esili nango mpe po ebungi bamawa ekomi donc bamawa na mitema bato etika lisusu te bozokende koimagine moto boye aza na misala na ye makambo ne ebelebele bokelobela neka liwa mpo bofaire décourager ye mpo bosala ke ndenge nini sikoyo après makambo liwa wana bomoni na révélation na bino après yango bolobi nini eloko ni oyo bokotangisa pa bato eza pasi po adestabilize kaka morale ya bafani ya Kofi bakoka mpe kodestabilize biso te tokoyoka kaka miziki kaka bakoka te mama nyonso wana azosala wana soki azosala yango mpona babuzz na ye ye moko etali ye parce basakanaka na nini na nzambe te azosala yango mpona buzz akozwa pe na bango totapote la famille live eza signale makasi totapote bandeko toza totapote tosolola live eza signale en tout cas babiloko wana boyebaka te ke ti bozosala makambo bablessing nde wana boyeba te bafamille na bango bozoloba nini bana na ye mitema mawa epuis na mitema mpe ya kobanga obike bato mosusu bamonanga chivas bato mosusu mpe bafani so mpe lobi po bakangisi yo mpe oyebi bafani so bakangisi yo normalement mais Kofi alimbisaka bato mingi Kofi alimbisaka bato mingi mais nasepeli na silence na ye na makambo nyonso malgré mais Kofi il est à féliciter. Il est vraiment à féliciter. Voilà la famille tokomi na likambo oyo ya cha movoto nangati papa movoto boyebi ye papa movoto ayaka mingi kotumbola Kofi Olomide chaque fois ayaka la fois passé kutu ayaka susu te tomoni ntango makambo ne ebimaka papa nde bomonaka ye papa mokolo wana ye alingani bana 13 bana 14 bana 15 tata wana mpo akontinaka autosala émission moko azokritike Kofi na marai donc marai oyo autotumbola mopao lisusu ntango papa wemba azalaka bango nyonso bazalaka kaka soki kosalaka kifanatisme soki ndenge nini lelo papa wemba azalaka susu te moto ya liboso bakomi kokumisa papa oyo mpo bakotikaka Kofi
lelo na pokwa o tata na to salamba live ayeli neti ayeli susu marai wa ko tuka kofi ye pe tata mo ayeli so ay ko tuka susu kofi to ye ba tata acha mo voto soki acha mo voto na acha mo voto yo kabiso awa mama na chivas karano ka buke kara micro ya bongo loba na yo Ok. kamande acha mo voto na age na yo papa oyo zanango wana papa na ngai olinga kutu basi bakokisa même 50 te olinga même kutu te basi baza na 40 oboyaka même basi baza na ba 30 olingi te donc mwasi na wana ya ngola wana kono olinga ke kaka po nini po kengililaka mwane wana ya mwasi yo olingi siko dossier na yo wana ezonga dossier na yo ya ngola wana mama bato okende kolinga mwasi okende kolingaka kuna okende kobengaka voir même mama na ye ayoka makambo oyo kosola na mwana na ye te mwana ya moke olingi dossier wana ezonga po yo oyelaka kofi makambo baoyela makambo badanseuse siko yo oyo ya mwasi na yo oyo mpe ya mokie siko okanga minoko badanseuse olobaka su te banda ya yo ebima papa Acha banda ya yo ebima oyaka su te na makambo ya kofi ya badanseuse siko ye siko na makambo nini ya sika oyo ezanga sens na bite so botala émission wana eza na bato balobelaka taki ngandi kuna ayaka tata na kwa kofumula makambo alinga dossier na ye wana ya mwana wana ya mwasi ebimaki na réseau sociaux na soni même voix même na bana ne kutu baluka kutu bato bazoloba ba mission wana po bakarankanka po ezaki soni tata na kota ndako alobaka su te aye kobimaka lelo susu abimi po mo ekuta kotyango akuta eza nango mpenza te bato lokola bamarai wana basuccès esila yo kasi akozala na esengo ya kofi azala na esengo ya kofi te po babana bango ensemble bana bakofi babana ensemble aza moto akala ya marai wana soki otali meme na elongi kuta pamba okoki kotala deux fois te tellement batia baproduit makasi wana baya makasi atia baproduit makasi wana papa na nga bamarai lijo kwempa mpe aza te lijo kwempa bonsoir akasi ya bonsoir mama eza lijo kwempa bolimbisanga mpona marai lijo kwempa me lijo kwempa lijo kwempa mpe ye mpe kaka ti abe moto baproduit makasi lijo kwempa olaomona ye lijo kwempa bolimbisanga na bandeko marai te sikoyo ye tata wana Cécile marai ne peut-être aza moto akofi sikoyo ye tata wana acha movoto ayeli sikoyo marai na kofi aye kodemare bango na pokwa oyo eza mawa mingi lijo kwempa wana lijo kwempa moto akala ntango azoyeba na bajana na siko telema succès esila bamonaka sikoyo succès mopao tina lelo aza kaka coach akoforme bato aza toujours aza kobimisa bastar azobimisa bamusicien na kati ya quartier latin yo kasi bakolinga ye ndenge mopao azobimisa kaka bamusicien toujours mosala ye kokende kaka nzambe azopesa kaka motu ezosala kitoko makanisina ezosalama kitoko bastar bazobima mboka ezokota epuis succès lisusu kofi aza nango yo kasi bato lokola balijo kwempa bakosepela na kofi olomide bakosepela na bango te po ntango mosusu ekuru yaka ntango ye moko azalaka ntango soki tabana olingi ete me lelo aza kosemisela biso oyo ekuru yaka mosusu akende na mayele na mabele na kimia biso toyebi konti moto ntango wani ntango nini mpe oyo yo mpe kozala oyo mpe okende na mabele me bayaka kotukaka bato kofi yango boya kotukaka aza mpe niveau moko na bino te mpo ye aza toujours star pimpaka mwini akomata baavion kende zonga kende boye surtout na baafrike baprésident enzo kokutanaka na baprésident basali koye tala bozomona ndenge akosala mosala makasi tala nde botakaki na hippodrome awa
makambo minene oyo yaki esalama na hippodrome me bamoni ka succès ndenge wana bakoki te bamosusu babetelaki yango maboko te bosalaki bafeti hippodrome eza te bato mitema mabe me mopaa mpe aprufaki alobi aza Kofi Olomide afinga papa Wemba merci papa na nga balijo kwempa wana bafinga papa Wemba bato moko ketu na ketu kaya moto monaki makambo ezosimba kaka te boza contre Kofi ba makambo esimbaka bino te boyaka toujours kaka kotukaka Kofi lijo kwempa photo na kutu awa eza te soki nazoi ba photo na tio na miniature balijo kwempa ovandi oleli kunga kokasa marai ya bato marai wana mutu malamu azalaka nde mwana mboti elongi ya babebe marai esengoni azalaka nango mpona bababopawo azalaka ne bien me balijo kwempa loso otalita fasi na ye fasi ne kaka pamba ifo mona kaka te contre Kofi Olomide siko boyebisanga nanu eske Kofi musala oyo asalaka initiation oyo aza nango tina lelo eske bango balijo kwempa baosalaka to tapoter la famille to kele ba tapoter live eza signaler ku donc nazo salaka en tant que force pour naza pe na poso na lobela likamu nanga oyo donc naza pe na makasa koloba mais tellement ba signaler nga banda moi donc ba pesa de avertissement na kata cher tant nazo beta musique mamasi nde mamasi ya sali ba nini na ye ba zo préparer ba clip na ye ya suprématie na ndenga lati kitoko wala ba nini wande to sala ki na moi mais na rocha on peut avec le temps na rocha pe ba photo na zone ça tellement na kina likambo na lobela likambo ya lijo kwempa vraiment lijo kwempa chose na posa mon pa futa ko par moi lobby lijo non le papa na Jonas ya lijo kwempa donc asala combien de nzembo lijo kwempa asala combien de nzembo lijo kwempa boye bisanga na ba kofifi Nzambe libisa pardon kolo na Nzambe pardon asala combien de nzambo papa Jonas pardon Nzambe asala combien de nzambo lijo kwempa na yoka te kasi yango nazo tuna tamsonga na yebi te bino bo yebi ma Gisèle Bumba lijo kwempa asala combien de nzembo oya kotuka ka Kofi air nyonso balbomi na ye eza pinga ba nzembo na yebi te azomona kaka mopao toujours ngebu tala succès mutu bakotelaka yango jalousie te succès mutu ezalaka ya mutu okoko ya te mpo ya kokota soki mpo ya kokota succès jaloux lijo kwemba tika biloko wana balijo kwemba baza baleki mpa Kofi siko lijo kwemba alali alamuki aza kotake mopao vraiment lijo kwemba koyoka mawa te ke bafana mopao bakoyelo air oyo bakoya kofongolo ba live bino na ba revela bino bokendaka bino bokendiko revela wana soka moni makambo Kofi fala mona ya lijo kwemba muta sala ka sute muta sana succès te azana posa succès fala bomona kasiko ba revelation batande wana popo pesa o makasi mopo muta sana succès na ya zane légende azoko futa azoko mata ba fio azoko kita prepara mu na mwasi ne mamasi pembeni bandeko o azana ye bino bozula Kofi ba revela bata ko ba revelation lokola ba lijo kwemba wana makambo simba asusu te succès zate musique zate banzembo zate nzembo nango lijo kwemba oya kitoko obino boza nango oya minito lijo kwemba oyo bato bakobina wapi yango ezate nzembo nini yango oya tala ketu na niveau ndenge wana il faut bato bozulaka ba révélation ba lijo kwemba po aza na posa apamba batanaki mobange wana akomi nango donc yesu sina lenga kaka Kofi balijo kwemba susi na bango balenga kaka Kofi sikobe sanga na bato ndenge wana
faut que je vois ma révélation. Pourquoi je leur confie révélation nini? Moutazana musala ne belé, moutako sala makamune belé, bilo je leur confie révélation. Bato ko ba révélation ba dit je crois pas. Bana musique kala to mo ta kanga masolo. To mo na ta betsa ba concert o bete a sala équipement penza munene. Nga na mona na ngati. Tam subina bo mona nga na yebite, mais en tout cas nga na mona te. Ba nzembo pe nzembo, nga na bika ba rozo ka ba vocal. Nous ça va composer nzembo penza o sala en pardon, o pese ba ba yebi le kabolo akapela oyo. Kinganda ko beta akapela oyo l'autre là ko beta akapela oyo kingani mutu fa beta bosali banze bobo mona ngo eza je kwanga o foni ko zo bungi la Koffi Olomide Koffi ngala niveau moko na bino Koffi ngala za niveau moko na bino tu repèses que tu couvres légende, ingénieur, tu repèses coach, tu repèses ba comme docteur là ba comme mon poids ba pesa ka les rambo ka yi. Mon poids mon konzika ka yi, so ngambeli ka yi. Siko ba tulokolo ba lijo ba sepela na Koffi te. Pour siksa Koffi zo chaba mo kal. Siksa mo poids et donc ba so ko kangote. Ngo yango ba ya ko chukuna ba acha mo photo wana. Tata moko si lembi kuna ozana kutu donc okomaka muta misapi kuchaka bana bata misapi ya mike ibe fuba kanga yote kene na luo na Angola na Angola kuna bazela kana aéroport wana kutu komeka to kenda kasusu bana makaba mwasi no wana bimati lelo kenda bazela kuna na Angola kenete obana ko kebe sa mwana mwasi no amuke ya 13 ans uzone ko lem ko sala ki na video ya lakisaka ndeni pona nini boye mwasi wana lela mwasi azo lela binga za mwasi acha mo photo tata wana pupu wa mama na poto boye na za bana na ngapa peut-être akosunga nzoka uzomona ke mobali alingaka yo amour nzoka mobali nzoka yela ka mwana na yo bandeko uko lokate mokilo to mona makambo na mokilo to ko mona makambo Akasia, toko mona makamu na mokilio. Ozo mona makewi oba love alinganga. Lukuvunu. Nzoka yela ka mona ka mwana no ilunga mwana no pembeni. Mibali surtout ba oba yebitali loba nzambe te. Mibali o mabe. Na ngola bazela ka ye. Nangola ndenga za papa acha mo photo ko salerete ke Nangola. Kene Nangola na aéroport yo kita. Neo bana ko cha mwana na mwasi misapi kuna ba ozela yo. Bako nangu na yo peza ko regretter. Bikoto na olata na sale o kopi na o lati bikoto na o kangisi mkono na o kati so ndenge nini o mati yo na ba podium na ba mesa uzoma na ke yo na yo ko chuka ka Koffi. Bazo zelo na Luanda acha mo voto yo na Luanda ba bazela ka yo mwana wana ya mwasi na yo ngana ko bimisa ba vos wana nyoso na zala kana ngo ba vos na ba fota mwasi wana na ya mwana no nazana ngo banisu Koffi toko bimisa matière na yo wana toko bimisa ngo nyoso acha toko bimisa matière wana nyoso trop c'est trop do yo musana zala ngo so uti na ndako no kuno zala na ngo so ki wapi na mwana utu papa na biso kutu oyo kutu popoli po akota ne kutu ndako ye kutu atika tanga ba Koffi ba sidika ka ba sidike la kaye na mwana papa na yaka sute papa na biso popoli po soki popoli po ye na mwana ga yaka sute papa popoli po ya vanda ne nia bana ko chuka no banzambala na ye banaka ba kanela ye avanda siko mutakoma ko yaka ka asha oyo asha mutakoma ko ya papa wana asha nani papa wana muvuta yaka ni sute asha matière no fo bima ya mwana wana fota mwana wana il faut ta popolipo ali moi oui ba Koffi ba kotsa endako ali moi tata wana ndeto taka ye situ yeso na zi matière na mudena bano yela ye kuna zaki soka talika ka botato zaki na YouTube kuna ya tikati akokate
po modele banako kiatika e wana ba pelle bezo kota bezo mona ke ba papa na biso ba no soleil bazo benga ba papa bienvenue ça ba banata ba kota banani bazo benga ye bandokoka ba sele ba bazo benga banani bazo benga abandokoka akota ndako ya ayaka susu te siko mikolo oyo ye tata na biso taki ngadi oyo abandi lisusu makambo yango so botele misho auto sala kuna sikoyo na bite so bomoni yango auto sala misho moko kuna sikoyo na bite so botele misho na yebi te oyo za ko loka to nini yo tata mukolo boye ozaka ka mutu moko ya ko luka makambo linga na loba masolo kitoko ozala siko papa moko peut-être ba ko pesa ba conseil ba HBC keke nango otali yango te et kana otali la chaîne wana garçon na wa benga so nini garçon na bango kuna o ayamba ka ye wana agitation garçon na ayamba ye mutu ataki ngani o ayamba ba journaliste na bango kuna auto lo bakona so bokoy botele na émission kuna boko mona même excellent na bonsoir na so bokoti na journaliste wana o ayamba bato na bango kuna auto sala émission kuna sikoyo kaka avant na ba émission yango pesa ngana no reta ana Atlanta kina nuye mama na hotel ta na moni acha mo votale akomi ko nini a fini marai après ayebo kota susu ko critiquer mon pao acha mo vote tala tata ndengwa no ndiba tata ndengwa na akelinga mwana mwasi na ye mwana 13 à 14 ans et heureusement mwana za motea malamu ayebisi mama na ye boba mama ko bazala ke soki mwana so badika mwana pe ndimi na ye te atiki ne bongo ako sala programme ngola zo kasaka mobala zo kotala ngana ngola nzoka mobala zo yela mwana muke atini lake ba mbongo mama kuta mona pasa ngola ndima ka kopozwa ka mbongo to kulia biso nyoso ko zo yebisanga yo zo ka mbongo ya mama peza lobike zo ka mbongo wana ya to liango donc mama siko ya commencer la copie na mwana na ye na mwana na ya mwasi oyo acha mo vote zo ebate mwana ngo so batini le message mwana ngo zo lakisa mama ne ale mama pe comme pesa ki mayele azo ba voice wana zo bomba tala motema kindoki ya tata oyo acha mo vote tala motema mabe na niveau tata wana za nango tala niveau mwana mwasi oyo olingi mwasi oza ko tia motema na nini bande bo tapoter pona zana ba ndani aba ba menace live awa ko no pouvoir ba boy contre pouvoir bana bana ina kuna ta 4 ya mo tozo matate tozaka awa donc mo ekuto mata ezate ba ko signaler kaka banda moy ba vêtement ne ba vêtement ba signaler ngana so bate na lia eloko ani na nyonga na kati ya réseaux sociaux soki na sala ba mission mosusu o ba yela nga 150 ba signaler ngate mais ceux qui n'a ya ka da mission on est na banda ton na lo ceux qui n'a ya po baza ba star na kofi lo mdenga na za kofi sindi kofi ou rien na yela bango na mutu ba ko manipuler ngate na réseaux sociaux ata na zo sala makamu na ngame na yebike na ba star na bazawana mais na kama ceux qui n'a yeka na lobela ba yeko toka nga misaki bako tokutuna nga misaki bako sina la ba live na kamwaka kotoku tuna misabe bosi na la nga ba live kasi yango ayaka na empire de mal kasi yango pe asali mission ko na bato empire de mal na journaliste wana empire de mal o ayambaka bato na bango bayambali mu voto kuna yango azo critiquer yango mona azo critiquer asali live kuna ako babuzo kuna ngakuto ide kude keke ta mususu kuto lijo kwempa o marai na bosa ni kuto ma place ona na sali mo confusion elo ni sala bino passé umukimo tema na bino mabe boya ko sinala ka ba live batebele basali ba live batete ba photo ta bilongi monani te soki na sala makambo o ata bilongi monani boko ya ko sinala kaka pourquoi ba ko sinala te ta on sala ba matière on a lokutaka na réseaux sociaux pourquoi ba ya ko sinala nga wana te po fa lokutu ba sinala on azaka na batu kutu wana amsu wana kutu tamsu batu ebele boya ko sinala te po ni soki na sala makambo na ba star nanga
ata na ke yonga nyonga na bike anda kuna nga yango na lale la ka aw ale boya ko sinalenga ka aw siko bolingi ni boko vampire de Mali po awu masolo vampire de Mali zate vampire de Mali bango bazana bakambu na bango kuna bozo sala esi bo box défenseur comme longi lokola diengo mobala saratola bozu défenseur wa bobwaki azo ko boka ngunda pa ba warrior et pa ba gauloise bolingi ko limbisa mwana mobali wana te afingita bino te ba okuti bafinga bino bakisi njora bafinga bino na ndenge ni batia bino mal à l'aise bokoka te boza bolokota bango botia bango pembe mais défenseur wana mutasala bino nyonso ba marketing ba pipe makasi lelo ta ndebo komisi mwana mobali wana akomi lokola mutali boma azo batia sala ni azo voir même na Afrique pona makamu na bino aboya ko ndima batuna ba biloko wana so atulisa abomba star na bino abomba andima bazo na Afrique mutazonga na Afrique tala lelo niveau tozo bate défenseur yango aza na Kinshasa aza na Luanda aza wapi kaka ye moko mona zwi ya valise on a voyagé nano voyagé te ozo metiaka o voyagé okoti ngunda oyo susu kobima normalement bato bazo comprendre le position te nyoko zalaka na position ya souffrance wana bato bayo kilo mawa donc ti akendeki ne bongo akendeki ne na Angola mais asali bayo kwa moto azokende poto en tout cas bato mosusu bosalaka makambo oyo na kivanité mpe bamoto bamonoka ake ngai défenseur bamisusu oyo te abanda olinga basi ya mabala abandaki kofilme bango bamulumbu na bango mpo nini apibiliaka mpo apesaka basi yango mbongo toyebi te po bainocent mpe bakotaka prison bato mosusu mona aza na innocent mais akoti mpe prison mais bamosusu mona baza bato makambo tozomona bato makambo mabe na kati ya réseaux sociaux bazotikala kaka Lijo Kwempa talaka kombo Lijo Kwempa yo kasi Lijo Kwempa bana niveau peza yo zana yo peza ko koka suna kofi na moya lelo ata ulali ulamu yo simba te na nini et zaba mutu saba falere mo pa okima kinkake mon papa koka kutu ko tchaye kutu o tembe kutu ni mo koka te rien mili bozo akande bozo banjora ndenge bozo batuno sa kofi bo komisa ba pembele ba finga bino kula pe toke yoka wo il paraît nini ye mwana ngo défenseur wana kisinjora yebisaka ke kingani akochela kingani poison boyoki amote makamesa kuna minenete donc ndenge batambolaka bongo bagarde corps wana nyonso balukaka moyen ndeni mpo batya eloko mabe mpo na star na bango botala makambo ebimi na monoko ya défenseur ndo basalaki live bayamaki na live mpo bango babanda kosola bango na bango kuna te bazalaki bapire donc nde baza wana balukaka soki ndenge nini batya bato poison encore bapoison ngo mpe na ndenge ya Kinshasa poison ekoma lokola eloko moko kaka boye ekoma lokola ndika lokola ka ndika bateti mais lelo défenseur wana aza koloba ke kingandi moko aza wana alingaka tiela star na bango makambo minene boye Papa Jonas Lijo Kwempa ndenge na komona mopao azomonaka mopao kaka elongi babebe kaka mopao aonuna te donc azomona mopao donc azokoka te yaya mopao okimaki nkaka ye eza ndenge nzambe atindela ye na mokili oyo na age oyo akomi nango age kala te na juillet mopao akokisa 70 ans na juillet
yango wana biso bakofifili biso nyonso cadeau mopao fozwa cadeau mpenza fo tokangisaka deja bacadeau na biso tokopesa mopao 70 vraiment donc na star na biso lokola Koffi Olomide eza kwanga te na succès lisusu donc fo tokokisa mpenza tobongisa mpenza mwa cadeau quoi cadeau pour la mopao Olomide les 13 na juillet quoi les 13 donc les bandeli kaka juillet 70 ans Koffi Olomide Gisèle Bomba suka wana ba mopao ya kofeta ngo na poto pardon toro anniversaire ya Koffi baya na poto bafetela ngo na poto po biso nyonso tozala toya fete ya Koffi Olomide po mopao na akozo bakado te akozo na moto moya komemela ngo na Afrique 70 ans bato bapaye bakado mopao aza bato bazomerite bamonime na mboka so Afrique pardon basali bamonima ndenge aza en vie basali bato boba donc basaleli monima avivre yango boye na esengo na ye mpenza mona yango na miso aya papa Faci Beton toyebi ke bato mosusu bakomona yango lokola jaloux me oza président mopao deja na genre na ye na makambo azosala bamiziki azoyemba makambo minene boye aza bato bazomerite na biloko wana Faci Beton mopao tala balinjo nkombo wana mikolo alani pongi te tia ye kotuka ye bana kalakala wana bozalaki bajalousie ya se mais lelo kosala kijaloux lijo kwepa kijaloux na yo bimi lijo kwepa en tout cas arrêtez tala koluka makambo te lijo kwepa keba yuzo choisa mopao l'homme du moment mon pauvre madame na taux du jour succès yo besoin faire na ndako no kaka oza ko soigner donc oza nge lijo kwepa nzemo nini kutu na yebela ko tango na kalaka tango tozaki bana mike mwana zui akapela moko boy lijo kwepa akapela nini wana wana obeta wana ezala kutu nzemo nini aya no koyemba senja aya koyemba totala ye l'homme de 70 ans ye lijo kwepa aza na mbula nini lijo kwepa wana aza na mbula ni po epa aza mobanya ndeke lijo kwepa wa titre na nzembo asala liboso bopesa biso na ere yango oyo bato batunaka o te awuta na talanata bon talanata wana ayaka na titre nini eyokana te toyebi yango te aza pene lamba balonga te antuka lijo kwepa na matoi milai lokola lapin lijo kwepa tala matoi lokola lapin lijo kwepa yo olukilaka Koffi makambo na age oyo lijo kwepa akolukaka makambo ya solo wana makutu bosene malapin mbumba yango alobi nano nini yango nano lijo kwepa yango namoni bakomi azotumbola mopao ayi koloba nini yango tala tato lijo kwepa mutabana produit tongo lijo kwepa botinanga na foto lijo kwepa ya sikoyo ko moto aza na foto lijo kwepa ya taux du jour ya sikoyo kaka aza nango te na china na miniature botinanga foto lijo kwepa botinanga foto lijo kwepa lijo wana lijo soki aza komata na mikro wana baza koyemba lijo kwepa ntango azalaka jeune lijo kwepa tala bote balijo kwepa wana bovana kimia ko lijo
Bino boza bato na biso akala. Boza bino na bino tozo tala bino tozo quand même tozo kalikele bino boza kotumbola so Koffi Olomide. Hein? Olinka bafani ya Koffi baloba po mona bato mabe. Hein? Wapi Nzembo alijo kombe na luka na titre. Azala na tala na tate. Mawe bomba ka ilongi. Mwaete. Bon Nzembo asala liboso boyebi yango te. Botini langa na photo alijo kombe. Azala photo te. Azala photo te. Nzembo na ye asala na nani? Na viva la musique ango Nzembo. Nzembo ni na sala ta baba no yemba bango nyos. Bazala ba yema na jana nati. Te. Lijo kombe ba yema na ba jana na. Ba yema na jana na te. Lijo kwempa. Yo kuto yebite. Tala ka mdoko la sisi bomba yebite donc ye asala Nzembo nini. Vraiment. Venir mon frère, mon pao. Mon pao, il faut zala ba kota gandako. Boye psanga na Nzembo mo lijo kwempa. Boti la na football beta na lijo kwempa, bo zula na photo lijo kwempa. Badura bazo ba révélation pour na Koffi, bazo ba révélation pour na ba lijo kwempa. Ndeni fasala album ndeni asala Nzembo na yeso ndeni mwango mata. Bino ba Koffi Koffi mutaza na succès na yeza na makamune Koffi asali tout ça longi na ye. Elo kasi ba pa akimaliwa. On peut akimaliwa te. Hein? Mais akufa lelo te mwana mama mi. Fallait que bana mbula mama na ye. Fallait que namba mbula papa na ye. Po eza famille na bango. So nga tali bien. Eza famille na bango baza na babenga ngo nini. Na Kikongo na bosani baza na nkwilu soki nini babenga nkwilu. Baza na nkwilu na bano baza na kinini na bango. Batambola kana ngo bongo. Bakufa ka nokite. Bakoma ka do po eza nature na bango. Donc yo muto koko ya na yo na ndenga ki mutema mabeno na ndenga ki ndoki po kota nsoki kuna ekosimba te po bazana mikolo na bango oya famille na bango bata ndenga ba mopa soko yo chele kimakimbi o chele poison o kampe ya poison ezongeli yo moko yo mopa mo ba pambe yo bozo ke bena mo iloko bote mopa wana mekana ko sala ezonguluke mopa wana mekana ko kwesa yo bomona mopa mo ba apete bomona Koffi mo apete. Tina zo mona présence à Koffi. Ata ko tokende na mission moko. O totala to yoka inani totala ka vidéo moko so ki théâtre. Muyiba ke na ndako po ayiba. Mari okuta bazako mwasa patron zo tela patron poison. Na muyiba kende na ndako wana yiba. Tanga mani patron zo kota. Muyiba bimana ewa na chat trouble. Abi patron ali abiloko te soko patron zo ibate na yoka mo yibi to na yoka la mwasi nanga dega abi te ko ya biloko wala te so mo chete bo pesa mboa bo pesa to niao patron zo comprendre te ça c'est quoi muto a koti na ndako na ngaza mo yiba patron alenga ki mo yibi alenga mwasi to asani pa mo yiba lobi ke ngana yaki na ko yiba. Mais tellement d'amoni moi ça tout chaque jour on a mis ça à tuer le look mais pas toi mais oh moi c'est dans ton voix dans chaque jour comment quand on colora oh yo yiba moi c'est dans raté dans la poche c'est un problème et look big saka ponda kwa la caméra moi c'est na bossa de ke mobile à chaque caméra pour ta caméra on a payé ça qui te mobile à grande démarrer à terre on va rater c'est yo mo yiba to tuer poisson. Mais quand nous avons abondé la kabio au kufa lelote. Donc bali wa mususu balukela rango batute. Oh bino bezo lukela Koffi wana ko simba te. E ko simba te nga mana ko ba partir ba vidéo wana na monaki. Ya on peut bomoni nga na ko loba. Po esala ki nga bien te. E sali nga bien te. Ezaka te to le tchanga ba cheto le kota ka ba tiere ka boy boy. Nga mo pe star na nga be ba tie mo iluba mo na ya ko loba.
ata na beti yango tokara tosala nga na koloba kaka na koloba po biloko ne wana atika kende yango mosika akende kopesa pa lidio komi ya moto azoluka asala miziki aluka bamusicien aluka soki orchestre nini abanda koyemba akende komonela yango balidio polo bapa lidio komi akete sala projet na yo miziki ekosimba okoma lokola kofe bozela bato na barévélation mopo aza lelo oso aprouve mokili te baconcert na poto bakatela ye 10 ans après 10 ans tomoni bamakamusi asali mopa watiki histoire na vie donc aza so lelo akoprouve biso te o te kofi asalela biso boye o kofi asalela biso du toza so na lelo so akoprouve biso te kofi nde osalelakisi biso aza légende e aza so lelo akoprouve bino te o nini o bolukila ba o ba stade ba nini beni lubula ma stade beni lubula ma stade bolbaki mopa me okota fera bato na makambo o te nini andemeli le fer ntango ayemboka bete na Belgique ntango toke kokiekila kuna toke concert komoto bakelola concert ya kitoko ndenge wana tolongo wana concert ya nani ye Inzo Claude Makela Inzo totapote bandeko malgré bazo signaler nga chaîne nanga bazo signaler bakosela ntina nko de retour mikolo ata naza na depe ata to moto aza te mais bato bazalaka na fenêtre kolo na zongeli en forme même malgré classe ata 30 minutes mon chama na kota na YouTube ata 30 minutes na lobby o baza ba star nanga to bite mikolo mo pa bombeli biso nini bo tant mo pa kosala retour au pays retour à l'Europe tant to ke na Belgique ba sali na France ba koti soki na kata France na kata Paris bokoti soki bokokite kande bokota kan soki wana to keti na bokoti na soki na hippodrome Belgique kana makite Belgique to salaka pipe dango un mois na Belgique na Bruxelles pipe wana ezalaki kaka un mois mais faut voir un monsieur qui oba bea ki wina ya bato nde bakota concert wana ndenge lekana kitoko na donc na esengo bato ki wina ya Kofi ki wina oba bea ki wina posa ya Kofi ndenge ezalaki na mitema bato ki wina nde wana tala concert tout avant l'heure donc bato batonda tellement ba émotion lekaki makasi na musique ebeta na émotion c'est faut le la paix loko donc tellement émotion ezala makasi tant Kofi Olomide azongeli musique na kata Bruxelles bandeko musique ebeta na émotion mais émotion ya bato émotion ya musique émotion ya mabanga mutu no c'est émotion biso soko tozaki na émotion mon père alobi tete bato bazaki na nzala plein abayaya kuteba dozomona esengwa nde biso tozokendanga kofilme nanu basali ava na mopawa ya tozokenda kofilme nanu kotango nanu yango yo nayebisa bino baesengo moko tozala nango non nanamona kesengo nga namona mokolo namona nano esengwa ndenge wana te ti nakomi na age oyo esengo nga nasantaki na Bruxelles nakenda bafeti nakenda nanga esengo nga namonaki na Bruxelles natikala komona yango te na concert ya mopao souvenir lali tolaboki susu balobi susu na evry bayaya evry mbula na ndi mbula tata nzambe mbula oyo bato bakoya nzoka koto Paris wapi kuna ta mbula nokia kuna ni babia ba après la pluie les bons temps les bons temps balobeli yango na poto ya na Afrique te donc ozomona tokenda mpe na evry wana ozomona ke mbula ezonoka tala mulongo bakanga sale wana erne 29 bakangi porte guichet fermé bato bakota sauté etondi
bato bamisombela batike bakota te bato bayaka longo avant basombaka tike sur place bakoti tala miracle esalaka kuna yo oza na tike na kati ya ndako ozosala fiere nakende kota kaka 22h bakota te yaya bakota te telefone wana tindelaka na telefone mosusu message oyo tindelinga na telefone na osalela live tinda na telefone mosusu totapote la famille esenga ndenge wana mama batilelinga foto Lijo Kwempa Lijo Kwempa foto faut uzwa na Google na uzwa ndenge zalaka na kanga capture falo osala nga capture photo bon nabenda moka boye nabongisango nzambe alimbisa bino bolukilaka mopao makambo bolukilaka kofika makambo pourquoi comme ça olingi nzambe mpungu papa Lijo Kwempa Lijo tata na biso tata Lijo Kwempa ngedi yaka kizololo ko tata Lijo tata Lijo Kwempa ozala na tebe Lijo Kwempa wana ezala longa na ya omona mukatindi te tebozala na longa Lijo Kwempa zala na benda yo nano na tela ona no mama sila Lijo Kwempa trop koluka su makambo te ça c'est grave Lijo Kwempa totapote la famille na bino boye binga nazala boite sinale yaya baosina to bundaka potalaka ya bulo donc baosina lenga bana bandaki la vie na tongo lelo basinalima na basinalima kombo uza mutema mabe potala mama sindenga kokelo moka kitoko bafoto mama si bazo préparer ba clip na bango fo basala na suprématie bozana tshemena foto Lijo Kwempa na ndamo bomona na avana kota na histoire mama si kuna ndete ko ne ko shitele tata ndeni boy Kula mutema beboy Obigo pesinga na mawa Lijo Kwempa pesinga mawa soko kofesa lionini ibite bato lokola ba legende boy so ozoyela ye bato ne baroya itoko te ya Lijo yo natiki ka foto na natiki kaka soko ye lisusu kofi na ocha foto po na bongisi yango bien natiki yango nanu po epesinga na mawa naki na pasi ya Lijo Kwempa ya Lijo Kwempa tika mopawo kimia ya za legende okay wana za legende na bino aza legende na bino donc silama Lijo Kwempa soko meki lisusu
Na kozo ba photo no tout déjà ba laxinga place ba photo no ezali. Basi ba laxinga ba place ba photo no ezali. Na kozo ba photo na yo tout nyonso na bandiko ya na na take o penza. Donc ce temps to yaka, pardon. To ya malembete. Voilà wana eza mama si o ba bengi suprématie. Mama si wana bandeko toujours na préparation ya kosakana te. Nabiki bankwa ketu si bo bandaki. Bankwa ketu batamitema mabesi bo baya déjà ko critiquer. Bino bo souffrir tala bo sala boy. Bino mama si fwa nyonga bino. Omoni ngata mona kola bandeko na histoire mona obetela bino ngamboko. Ngata ona bando kola Tant que qui bota ki moi c'est côté linga sikoyo. Na koki penza na makambo. Soki na soba ninga na nga na tiba ninga na nga. Omoni mwa mbali wana ao linganga. Batu muso baso tala ki koka na nga ba ndima te. Ba tala nga na ki handicapé. Donc baso mona ka lokola ka ke ndenge na za boy donc na koko kanku na mobali wana te. Donc mobali wana koko linganga te. Ndenge bino bokamba ka makamba mama si wana kaka wana wala ka kwa mwase ko fe lombi de yeba mtavana na ndako yeba la ponge mba fulu na ka place moko balia na place moko ba ke ko sokola pa koti place obo pa mama si donc pe pour moi si pe oya humeli na kofi lombi de lokola mama si azate botangila ngai botangila nga mwasi oya humela na kofi lombi de botangila nga nani azate oya vandi peza na kofi azate biso tanto so kola biso mama Sylvie mode bozo mona baso talanka na vélo te écoute mon chou mbali uta so ba olinga ete lokola vanda ka na vélo wana nani akosio nzo to bango baso tele baso sane so bango baso tula ngako to muta vélo na okene wawa soki oyo donc tango na ko sala vinanga soki oyo donc so mobile oyo yaki na 12 mo so na pokwa nazo talisa bango ka boy kaka bango bakambrane batiaka teme na omema bango tokei pa sheri na nga oyo tokei pe kuna sheri pa sombe tolie pe me babane otia tembe bino bato oyo botiaka batembe na bavi ya bato oyo bozalaka na bainjustice bozalaka mitema mabe bokasaka bino kaka nde bino fo bokutanaka bongo bosufraka na vie po bino bamitala ko ozomitala kitoko nanga onga naza nango bote onga naza nango nga kutu na kotula nga peza bobali wana nga ipenza me bozo tula bobi mona ke il faut na tela faut na tchapaka belo milai tamba ka ko mona nga mama mibali kuta lelo suta malelo amafinge kote ba rezo soso bebisa makam mibali pe balinga ba osobasa ba kelu muka te balengi na oso base ba kelu muka te base ba problème tabuso ya ko linga kutu ngaka muna vanda boy na batalala na kiti amsa monte tiko na lingi na kutu mwasi oyo na ozana kuta les akolambela ngako zo swe nanga makamu tututu ya solo mama siye wana tala siko ndenga zo swe ya kofi olomide tala nde bo pa lelo moteme kitaye tala bo pa za bo so ke partout akoma ko semesina boyo ka so pa wo liboko eguntu mwake boyoka kasusu kofi olomide liboko eguntumuki liboko ekendeki boye likolo ekendeki droite ekendeki nini boyokelaka ye lisusu mwasi ya naturel boye mwasi ya bio mwasi ya kitoko bafoto ya papa bokoki te bokomi okritike bafoto ebimika ya lelo soki lobe ebimaki kako namoni yango ka lelo lobi telema nazalaki nanga soki wana bozokoka te bafoto kitoko bandeko nanga bafoto kitoko naturel botala bio na bio mama si ndenge za ko ndenge akolelo muka mwasi akofi olomide bankwa ketu baye mwasi ya naturel boye bozwi wapi mopa olela koma kalme ya mbetolo
sans stress. Bino babite ke basi ba tiaka soki mobali aza na mwasi peza malamu te bazaka na stress. Ba stress wana esilaka te. Ata linga sala mwa likamo bolo babeye kuna. Kingadi kuna boye boye. Okope na mwasi mal à l'aise. Ngabe na kokende. Concert wana zo kobeta kana ozanga te. Ozochaka bakali. Bato bakende kobeta makambo na bango yo kaka kali ya bazua makambo suso kompletaka te kaka zuwa nde yango boyebi. Bako bebiselaka makambo mobali. Mama si aza mwasi oyo akoki donc oyo azosala makambo ebele nakata quartier la te. Ayebiki nde nazomaba ate micro oyo ezobima bien te vwana na micro oyo te oyo ezosimba te fo na charge micro mosusu te moto moko azobeta drum kuna na nsima azolekisa mwa drum wana tala mwa basi ayebi mizika mpo atangela yango atangela muziki donc bakoko yela te ntsangana boyana bakiketo na bino na kijalousie na bino oyo bondima teke lelo akofana na yebonga Koffi Olomide botikala kaka bongo na bakitoko na baboga na kibeli na bino soki na kidanse botikala kaka mama si obolobaka te aza makolo boy mama si aza elongo mwana musala ye wana lelo azometeri mpo Koffi Olomide tata nzambe miracle biso ba oyo mama si bato biso ba oyo mama Sylvie Mon bato banotala biso kana ekoka lelo beto koma na bamboka oyo ekanama te na kikalembe na biso naki mutema molamu na biso po tozaki mutema mabe te siko bato bakwayaka te pa nzambe yango mona ke bazwaka pe te po ye azomoneko donc ye azondima te mais yo moko ozwaka te yo ozozwaka kitalatala kotala elongi na ngana kitoko yanga na koka na nyonso ngai mais ozobala te ozosiela boka kaka wana ozosieta se kosieta yaya mama si ake hold a niveau na bino te niveau na bino te kaka nde boloba ye wana bango kaka mosala bango kaka kisalo bakende bazonga kisalo tosali ndeni ata bosinyalenga bavideo na ngai nde na banda moi journal lelo bosali mosala kosinyalenga ata bosinyalenga naza na nyongo na bino te bokontina kaka kosinyalenga bavideo nga ata 2 personnes nakoloba avec force mpo oyo bayebi koluba nayebi oluba so nabike mokoma mpe naza na bamatière na nde lelo azalaki na matière na ngai nalobelaki ngai ndenge na trasaki nde mpe boboli ngai nalobe avec onction nasali ta 1 heure 2 heures pour moi ça suffit ekoki bonjour mama Cécé bonsoir mama Cécé mpo na ngai ekoki me botia nde kosinale ba live na ngai vraiment Koffi wana ngo komisa mama si ngebu botela mama et puis lelo muta sale basuki wana mikolo masi na okoko te mais biloko na baperiki te mais siko baperiko baopose mozimonake mama si na baperiki evandi mikolo te vanda no mama si wumela tozela baclip bafoto oyo eza bazoorganize baclip ya mama si ya suprématie na banzembo mosusu oyo etikena na sali clip nango te bandeko na nga donc mama si aosaso baclip yaya mama si madame Koffi Olomide ndene bayini ata bayini ozwa bino te bayini bino bokosietama kaka wana voilà madame Mopao mama si wana mama si alati mini apo tosali ndenge nini botalaka ye bien mwasa bizali malamu boye bino bato boza bobeya kobwita soki nini ya bino wapi yango o mwasi esi azwi trophée baliboma yekobima esi azwi trophée akei esili
asi akei wawa obane coach azawana Koffi Olomide azo coacher ka toujours bazana ba bien bazo vivre ba très bien ya to sandeni bino musala bino wako finga ka bat Isaac bakekuta na Koffi Olomide Koffi Olomide bengsi Isaac abike mwana ozaka mayele mika sa ba analyse des trucs to comme pas bien dire bosala ngo polémique non Congolais to tika mabe Isaac rencontre na Koffi Olomide okuta so andimaka te na vie un jour okuta na Koffi mais tellement asolo biso ba haute nga na ebisaka bino kinga na okuta na Koffi Olomide na ebisa bino na live Isabelle kama courage Isabelle kama courage Isabelle kwa ngate ba tuboni ba fan ebele ya Koffi Olomide ba fan ya Koffi mais ba mona Koffi te ba mona kana musika nga na mona ki mukolo wana kuna tango toke na nani na Evry ba mikolo mo izalaka wana basiliki baneka bafu bakanga maka photo na Koffi epesaka te yaya bato wana basiliki en tout cas papa Koffi bamona makambo ya pasi bamonaka makambo obike bafani wana basiliki nde bakutani na Koffi te bato tofuti cher tofote bapesa ba VIP awa nzoka mopa akendeki bato mosusu bawelaki obima nzoka ntango asisi makambo mosusu ya concert asisi makambo tu akendeki kuna ba VIP wana bato bafutaki ba 300 siko ba mosusu bawelelaki basiliki bamonaka Koffi bakanga bafoto tsambe koza star elenge koza la star eza elengi bato bafuti ba cher bakanga maka foto eza kitoko kola la star ya mama si ya mopao tozelaka ba clip na biso mama tozelaka ba clip tozela kaka toza wana mpona bino soki likambo eza tokoya mpena nde nayaki boye nayebi bayaki te bafoto ekoti bapreparation ekoti bandini ekoti toye lijo kwemba pasali erreur aye koloba susu lijo kwempa mpona kwempuna makosobi kokwentumuka lijo kwempa olukelaka mokofi nini obandaki jaloux ne banda kala obandaki jaloux koyeba banzembo no nini oyo biso toyebi te nga yebi nanga ta nzembo nga lijo kwemba te nazokosa te nayebi te yango nazotona bino soki bino boyebi okomeli nga nayebi te baakapelaka abokaboka na kalenda fona kende korevoir yango mpona bana soki koluka nayeba baakapela yango abokaka na aire wana bangapela nini ifo nazonake sokore mosala ndenge ozopesaka lijo kwemba mpo ozopesaka mosala mpo fo nazonga na ndenge ya kalaka na balolukaluka na balotuna bakamarade na nga na balotuna bato na nga nasolaka na bango balulukela nga bakapela lijo kwemba abwaka na mbula nini na baseri nini na nzembo nini na papa wema na nzembo nini ya mopango nayebi kutu te bona kopia biso misala ebele ko lijo kwemba bamontana kamenga kutu bayeba na banzembo bayemba kameme bakaka pele yeba na banzembo yeba toyebi ke montana sikoyo lijo kwemba ngai nazoyeba na nga te nazoyeba te bobisaka na banzembo komeli lijo kwemba yango ayemba akokotaka nsoki esopi yo telema masiye wana formation toujours mopa azokoche kaka po mopa otanga akochaka na elatela ayemta kontrolaka ifo batete bokolata boye te clip oyo masi yo oyembi boye dor namoni folata surtout talaka ba Saint Valentin nzambe na bamatina ofoka te mwasi ya Koffi Olomide. En tout cas, la famille, merci beaucoup de voyage. Surtout que je suis en matière à dire que papa to cité. Yena papa na biso oyo so baba nani wana toko yela bango.
acha mu photo okota miniature lobby nakiluka ba audio ya mwana wana na luki ba audio ya mwana wana na photo mama na ye ba kamwana to okota miniature na ba audio na yo nde uzo sala pa mwana wana yo na muto okota puzo keni Luanda ti bazela ga na aeroport Luanda mboka no yango na uza ngole kwende okima kuna pwani lokenda sute pwani tema mabe Tata mukolo kilinga mwana za na 15 soki nini musani oyo okufela mwana bato likola to oh mwana za na moto makasi ba moto fresh bo so ko mukolo bongo ozoke luka mwana bato muke bino batata mukolo poni muzanga bakambo baozela yo kene Angola baozela kuna mwana Angola ne baluba koma en portugais vai là va ouvir au mona va se verra ce qui ne va bien en merci beaucoup la famille ba oba koti retard bola na YouTube to cha na YouTube ba oba koti retard to cha na YouTube OK na lobby mingi avec force botel on a YouTube to cha kuna boyoka makambo oto lobeli awa bandoki nyonso mosika kofi bandoki nyonso mosika couple oyo botika basala mosala na bango kimia baza na bato ebele ba devoir ebele ndenge bazala so basala mosala baza na libota monene oyo bazosunga donc baza bata pampamba te so yango koba lokola ye faut brosser susu faut ko brosse bonze soki ko bonze soki ndenge babenga donc yango wana namoni asuki awa 22h17 match va sur le bataire tout le monde a lobi lisusu nkolo soki azongi te tokoya mikolo toza wana même 30 minutes même 2 minutes to bando ya merci beaucoup maman biso akanisa merci de bandeko biso botapoter merci beaucoup bandeko ne peut partager tous ensemble merci beaucoup na lingi bino mingi papa na ngai Jonas motela mama chati moi Sivasa makadia mama nyonso batelinga mesa baba Gisali boba nyonso bakotaki na pesi bino bakota bisous merci beaucoup ciao